Bienvenue na émission na bino face à la parole. Ezanga ya bino Mama Pasindola na Angleterre on a présentaka émission na biso ya face à la parole. Yango lelo tozalaki na réunion na biso ya Christ est roi, Christ est vivant. Yango tozana bandeko mususu bakei des gens, mais bandeko o batikali awa nazana posa ya na poser bango ba question na ba question o bino botunaka pona o etali association ya Christ est vivant, Christ est roi. Yango na landi mama na biso, mama Mbote. Mbote mama. Kombo na ona. Kombo na nga mama Nene Grâce. Ozana ni kati na association. Nazali mama présidente, vice-présidente na kati ya lisanga na biso Christ est roi, Christ est vivant. Mama na association na bino eza na ba papier to eza kaka association ya kati ndako. En tout cas, association na biso eza ma reconnu, eza na ba papier pour eza partout na monde. Mama bandeko bazaki na posa koyeba nini oyo esalamaka kati na association na bino. Merci pour la parole maman journaliste. En tout cas na pamboli nzambe musala to sala kati na lisanga oyo to sungaka bato yo bazana pasi to sungaka ba veuve to sungaka ba orphelin to sungaka ba handicap to sungaka ba la fin de la rue bato bazana problème likambo songolo en tout cas to sala ka. Mama na bosungaka batu o bazaka kana pembeni na bino to association na bino esungaka wapi? En tout cas, lisanga na biso to sungaka partout, to sungaka na monde, en Afrique, en Europe, na Asie, en Amérique, place nyonso oyo ekutani to yoki, to moni, oyo bandeko bazo souffrir en tout cas to sungaka. Mama na biso alobi ke biti association oyo ya famille oyo eza kosunga bana ya bofele na bisika nyonso o bango bayoki to bamoni bango baza wana pona kosunga. Yango association oyo eza kaka association pona aide. Ezo base mingi pona aide. Yango mama message nini oyo koki kopesa na bandeko na biso o bazo landa biso. Merci. En tout cas, message o na koyi kopesa pona bandeko na biso nyonso o ya kolanda na site oyo ya Christ est roi, Christ est vivant ndeko nyonso akutami nango en tout cas na bolingo na Nzambe. Bible yobi na biso na Psaume 41 esengo na muto oyo azokanisila bato bakelela na problème likambo ekoko zoyo Nzambe akotelema akosunga yo musala oyo to sala ka isa en vérité musala oyo eza musala moko Nzambe atika kabana na yete o bazo soutenir batu bazana pasi tango za na problème likambo moko songole ko tungiso na libota na famille partout okuta manzambe akotia loboko po bazo benga les pères des orphelins na nzela na yonde kozotala yango na yo za na likabo oyo esika ozali ozana likaba ko aider omona raté esika nino ko sala musala oyo na bengi yo surtout na mboka na biso Angleterre bandeko boza awa ozana likabo oyo ngana za mama Nene en tout cas to sala musala oyo toza famille yo poko ya ko rejoindre biso ndeko na biso kati na Yesu musala oyo eza pona biso nyonso ndeko obengami ozanga na motema na ko ya récompense olingo futa mbolamu moko songolo tanto Nzambe asunga yo na likamoko omona ke soko moni bato bazoza na pasi compassion esalaka yo yaka oza welcome toyamba yo na bolingo nyonso yo ozotala ngai tanto ozaka na 10 euros na yo 20 euros 10 livres na yo ozaka likambo na kosala ngo te nazo ko assurer yo ndeko na ngai loboko no tango tie na kesi ya Nzambe yebaka ekozonga boni to sema na bisika moka mabe to sema to zuate mais soko kotisi loboko na kesi ya Nzambe bien aimé Nzambe azongisaka Bible lobi aza patron malamu ya ki para sanza te to mona rakutu na ba compagnie tozo sala oke ko sala na compagnie tanto ba futi yote mais au salaki mais Nzambe abosanaka te quel que soit akipaka kutu ya lobi ya tambola na tante mais ya sala temps mais aza maître ya tante ke ya tambola na temps Nzambe asalaka anytime o ya kutami na ngwa sala ko sala na vie na yo ya ngwana na bolingo na Nzambe yaka
bomba mbongo na yo na banque ya Nzambe. Bien aimé, Nzamba kosunga biso tala mboko Angleterre toza ba problème ebe tozo kuta nango na nzela tantôt ya lisungi ozolo bala Nzambe souviens-toi de moi. Nzamba ko se souvenir na yo quel que soit problème nini bien aimé et ko battre la kufa et ko battre la malade belé et ko battre la bambiska de belé tala mboko tozo za problème abana et ko battre la yaka. Bien aimé, yaka yo si kozo talanga kondirsi motema na yo te fungula motema na yo yaka na musala oyo mosala eza ya biso nyonso toza bandeko eza ya mutu te eza ya Nzambe. Amen. Bandeko na pamboli Nzambe lisusu na maloba oyo mama na biso mama vice présidente oyo Angleterre auti koloba ya Bible lobi na biso ke tolona na bisika okutu tozomona te. Eza lokola yo zolona na muto yo yebite. Ebongo Nzambe ozongisa ya ndenge nini pa bana na yo. Soki basi abavevi bakotatola ke aza Nzambe abavevi. Pona eloko oyo ndeko kosunga. Basi wana bakoloba eteke bakotatola ke aza Nzambe abavevi. Soki bana bofele bakoloba ete oza Nzambe ya bofele. Pona eloko oyo muto akosunga. Yaya Nzambe akita ata sunga ndeko na yo. Kaka yo muto za pembeni nde muto komona pasi ya ndeko na ope osungie. Mama nene Nzambe apambola o ya mingi. Mama nene okoki kopesa mbote na bandeko oyo yebi to pe bandeko mususu oyo koki kobenga lisusu baya kati na groupe na bino oyo ya Christ est roi, Christ est vivant. En tout cas na pamboli Nzambe nazo remercier ndeko nyonso na bandeko ba soutenir musala oyo baza Nicodème bavandaka na ndako ndeko Nzamba pambola yo kolemba te continuer ko soutenir musala oyo oyo lingaka na ote bayeba osutenaka ndeko poza na likabo wana vandi na ndako na lobino na bolingo na Nzambe soutenir ata na 5 € na yo na 5 livres na yo pesa bien aimé sunga musala oyo Nzambe akokanisela biso toza na babakambo ebele ba parcourir ebele tozo kende Nzambe akosunga biso bien aimé yango na ngina saluer pasteur na ngai esiko kutami ozolanda émission na nzela na YouTube Nzamba pambola yo et puis nazo pambola bandeko nyonso o bazana boma Nzambe apambola bino Nzamba pesa bino makasi bozala molende na musala na Nzambe eza na récompense nango nazo pambola pe bandeko na nga nyonso o bazana France mbote na bino nyonso na bolingo na Nzambe to soutenir Nzambe apesa biso makasi afin que tokoba kaka na musalo ekende liboso mbote na biso nyonso na mama journaliste na biso mbote na we siko kutami nazo pesa pe mbote mingi na bandeko nyonso bazana Belgique France Allemagne partout na mboka Kinshasa pasteur Nabiso o aza kuna etant que responsable papa Nabiso Gilbert na pesi yo mbote mingi malgré yo kaka vice présidente maman nene ngai yo na bolingo na Nzambe na pesi yo ma Longonia Nzamba sunga yo mama Nabiso mama Suzanne na pesi yo pembote papa Nabiso papa Florent Mushi na pesi yo mbote papa Nabiso papa Florent papa Nabiso papa Langai Prosper na pesi yo mbote mingi siko kutami na boma musala na Nzambe ekende liboso kolemba te molende toza na lifuti na biso bande ko na ngape nyonso toza na Angleterre misi tozala ki bakei Nzambe apambola bino apambola tozala molende na musala na Nzambe eza na lifuti nango musala oye eloko moko teleki musala oyo secret vandi na musala oyo yaka Nzambe akosungo tango koya okoyeba secret ni vandi na musala oyo. Tosepeli mama na biso nene na mbambo tapesi yaya awezaka likambo kotisa Nzambe nyongo soko kotisi Nzambe nyongo tango akofuta yo baolobo simbikisi nzoko obombaki ya yo quelque part yango toleki epa ya mama na biso totuna mama mbote mama kombo na onani kombo na nga mama Vero mama toza na posa koyeba oza nani na kati ya association naza moko naza membre kati na famille oyo ya Christ est roi Christ est vivant. Mama posa bandeko ezali bayebake na association oyo musala nango eza nini?
association oyo musala nango ezali kosunga kopesa ba oyo bazangi kolatisa ba oyo baza nango te komelisa ba oyo bazangi mai yango nde ezali mama ya likambo na biso kati na groupe oyo. Mama Vero bandeko baza na posa koyeba association yango bosungaka bisika nini o bino bopesaka lisungi na bino. Mama nanga nzamba pambola yo lisungi na biso ezokipe place te esungaka partout na monde entier. Esungaka na Afrique, esungaka na Asie, na Amérique et même na Londres. Partout. Mama na biso Vera lobi ke lisungi na bango esungaka bisika nyonso o kaka mutu aza na problème baza wana pona kosunga. So ba esungaka na Afrique, esungaka na mboka Angleterre, esungaka na Paris, esungaka partout. Na alobi lisusu ke na association oyo basungaka kaka teke o bazairwa mais basungaka batu nyonso oyo baza na posa ya aide. Baza wana toujours pona kosunga bango. Soki likambo eza bamemaka ngo na kati ya association ezwi likambo wana e annoncer yango na kati ya groupe baluki solution pona kopesa ata aide ndambu epa ya ndeko oyo azwami problème. Mama Vero, est-ce que okoki kozala na message o akopesa bandeko na biso oyo bazolanda biso pena likambo koki koloba pona o etali na musala o association o? Nzamba pambola yo mama message nanga ezalaki kaka kosunga je crois que eza na bandeko mingi oyo posa na bango ezalaka kosunga batu mais bayebaka te comment il faut topesa ou bien comment il faut totelema. Alors ndeko nanga mission oyo ezali pona yo oyo okozwa temps ya kolanda biso 10 na yo 5 na yo wana ozana yango oyo obomba olobi kenga il faut nalatisa mobola wana nalatisa mwana wana oyo avandi tamolai na ndaku azotanga te. Alors yaya place oyo il faut oseme ezali yango oyo ezali place moko oyo ezali na mai zelo ya mai eza vraiment place ya kitoko ya koseme nzambe akopambola yo kolekisa tante obomba kaka ozela kino nzambe akoya yaya nzambe asalaka kaka à travers ya mutu okosala ba prière na yo okangi me okomona nzambe te nzambe okomona ye tanto epa ya mwana oyo yo boti nzambe asalaka kaka incarnation kati na mutu po aloba nani ayebi soki nzambe mutu atindi biso lelo po toya koyebisa yo tina ya 5 livres wana oyo yo obombi tamolai. Merci Maman na biso Vero eza na batu oyo koki ko inviter lisusu na kati association na biso to batu oyo koki ko pesa mbote na yaya bazanga katenza mapambola yo nazo pesa vraiment mbote na ngai mingi epa ya pasteur nanga pasteur Mani esiko zali papa nzamba mona yo nzamba pambola yo na musala kitoko oyo nzambe atie kati na yo nazo pesa lisusu mbote nanga epa ya bandeko nanga nyonso na mboka na France na pesi mbote epa ya mama Julie mama nzamba mona yo nzambe akota makambu na yo nzambe akanisela yo ata na mois 5 na yo ozalaka nango chaque mois opesa nzambe vraiment atelema apesa yo elonga nazo pesa mbote nanga epa papa mabanza papa nalingi yo mingi nzamba pambola yo kati na mosala kitoko vraiment kati na famille oyo mbote nanga epa mama Louise mbote nanga epa ya
Mama Yvette mbote nanga epa lipasa. Mama Eve nzamba mona yo elongo na papa Serge elongo na libota mobimba. Vraiment nzambe nanga amona bino apambola bino. Message ezalaki kaka yaya tozwi journaliste na biso olobaki nanga olobi mama Vero nakoya. Mais lelo nzamba asali biso ngolu yaya likamba ngolu. Tozwi mutu moko na ngolu yaya oyo atelemi kati na mosala oyo. E nazopesa mbote nanga epa ya famille mobimba ya Christ roi Christ vivant na mboka na France. Boma kisasa partout esika tozali yaya nzambe nanga amona bino, nzambe nanga akanisela bino yaya badefsaka mukondi nyongo te swati kokotisa nyongo yaya lelo okende kopesa nyongo epa ya Queen swati président ya Congo ya France yaya oyebi combien akozongisela yo mais biso lelo totelemi po topesa nzambe na biso wana poto kotisa ye nyongo yaya ezali esika oyo lelo likambo soki eyeli yo esika oyo okoki kosere nzambe oyebisi ye nzambe mwasi wana nayebaki na ngai ye te mais nazwaki 5 na nga po ye alia alata yaya nzambe akota makambo na yo nzambe apambola biso. Bandeko boyoki mama na biso Vero ndenge alobi yaya nzambe atalaka na buku ya souvenir okoki kosala na yo ozosala wana mais un jour soko okotisaki nzambe nyongo tango ozosala ba prière na yo ozo rappeler nzambe yaya lobaki nzambe o mukolo ana za ya kolala mais soka za ya kolala te likambuno wana ezozwa solution ata kufa ezalaki nzambe akotelema yaya yaka appel na biso eza kaka yaka tokotisa nzambe nyongo sikoyo ya place yo ovandi ozotala na internet na yo nzambe aza na nyonso oyo opese nyongo po asala nango nini yaya ozomona teke eza ngambo oyo ozopesa nzambe yaya tobengi bino bana Angleterre bana Paris bana Congo Kisasa Congo Brazzaville na bamboka nyonso boza ba Amerique botelema bo soutenir vision oyo toliaka mbongo ya mutu te mais biso moko la baposhi na biso toza na posa ya kopambola bandeko na biso tozobimisa mpona kosunga bandeko na biso batatola nzambe aza nzambe ya bofele nzambe aza nzambe ya baveve nzambe atikaka bana na ye te yango na mokolo na lelo toyambaki oyo eza visionnaire ya groupe oyo o nzambe atelemesaki o nzambe alobelaki o nzambe apesaki idée pona kotelema ya kosala groupe oyo yango tozokende pa papa na biso kopose koyeba soki azanani pe toyeba soki musala nini ayaki kosala lelo na mboka na biso ya Angleterre. Papa mbote mama journaliste. Papa tolingi toyeba kombo na eza nani oza nani kati na groupe na famille oyo. Amen. Mama nzamba pambola yo kombo na ngai apôtre Destiné Claude na bandeli Destiné Claude na oti bongo na France o nazali visionnaire ya association na biso Christ est roi Christ est vivant o tozobenga la seconde famille de Dieu en Jésus-Christ. Donc na lingala tolobi famille ami balé na bonzambe kati na Yesu Masia o toza kosunga ba orphelin ba handicapé ba veuve na les enfants de la rue par exemple na koloba pe batu o balala kalibanda to bengi na kombo ya ba sans abri nzamba pambola o mama. Papa to bandeko baza na posa koyeba bandeko Angleterre ba misusu pe balinga ki koya na groupe mais bazala ki kolinga ba yeba que est-ce que groupe oyo eza na ba papier to groupe oyo eza na ngo kaka groupe moko ya mama nene abengaka batu kaka na mupanzi. Mama nzamba pambola motuna neza kitoko mingi et vraiment na pamboli nzambe parce que na koloba ke association na biso ezokoma na 5 sièges pour ebanda ki bongo na France et sikanga na za bongo visionnaire pe président nous appelle na vice-président et puis
et katsaki ngambo ya Angleterre ndenge bauti kolanda ndeko na biso mama Vero et mama Nene plutôt azali vice-présidente na biso en Angleterre et na Kinshasa toza na vice-présidente papa Gilbert Matabaro et puis na Boma toza na vice-président na biso papa na biso Prosper bambote mingi sika bozwami et bientôt tozokota na Luanda po toza na ndeko moko ayaki kokuta na biso tozane samedi na réunion le 25 ne akozala sous vice-président kat na Luanda et tongi to komasiko na 5 sièges et pour na motuna na mama association ezali na ba papier ezali reconnu officiellement dans l'état français ezali reconnu tozali na journal officiel et ba membre nyonso bazali assuré et nzamba pesi biso mandat pour na kosala musala ou pour na kosunga o eza bikela munaye nzambe tozomona ete mais tozomona nzambe à travers bikela munaye o bazolela selon la recommandation de la parole sur tangi na mokanda ya Jacques chapitre 1 ndeko so kena verset 27 bazotel sabiso religion solo ezanini et religion solo ndeko nanga ezanini balobi kuna et religion ya solo ezali batu oyo bakendaka kosunga bana orphelin bakendaka kosunga ba veuve ba mama oyo bakufela mibali wana nde sika religion ya solo eza komonisama et puis so toke sus na mokanda Matthieu chapitre 6 ok na verset à partir à verset 2 bien aimé tanga okosukisa na verset 4 bazo bana biso ke tangu biso tosungaka tangu yo ndeko za kosunga esengeli na biso te kobeta tangwa esengeli na biso te koganga ezali likambo esalemaka na nkuku entre yo na nzambe na yo parce que bana wana oza kosunga ne fils que kozwaka chemise ya pamba o alataki yango te ya 2 ans akangamaka na chemise moko eza kopasuka ndeko à travers di euro na otiaki na banki ya nzambe oyo tosombaki chemise mpo na mwana wana ntango akokamata chemise wana alati makomi elobi ke lere aza koganga koyebisa nzambe merci cri wana etutaka motema na nzambe e bénédiction wana ekolanda yo e bible ezoba na mokanda Matthieu 6 wana na verset 3 balobi ke ntango loboko ya mobali ezosala malamu ya gauche e beloko moko te mais biso toza censé ya koganga te na babien tozosala to bolamu mais étant association ya bana na nzambe tozomarche na transparence toza komarche na transparence tokoloba te ke ndeko bapesaki 5 apesaki 10 mais eza quand même kosunga ntango bino boza koaccorde tozopesa bino baresi mpo na transparence na baréunion mosusu yango wana ke totindami mpo na kosunga natikaki mboka France na ye awa na Angleterre mpo na koassiste na réunion ya association Christ vivant Christ roi Christ vivant oyo eza na Angleterre na sepeli na partage tosali baide ya sika ezwami na pamboli nzambe mpo batelemi babiki basiège ekosuka kaka awa na poto te fo ezala mpe na Kinshasa même na Congo kozwa local oyo tobanda kosala su badistribution na biso mpo biso tobemaka na bandaku ou bien esika bana baorphelin to bahandicapé bazwami to bapersone âgé nzamba pambola mama bandeko na bandi bolandi visionnaire oyo ya groupe oyo pe ayebisi bino ide na bango ya lelo ezalaki ke bazo raisonner ke basala pe bureau moko lisusu na Kisasa na ndenge kaka ya aide po ezala te ke moi eyaka kaka mbala moko na poto mais soki likambo eza batu baleki a partir ya bureau kuna bazwi makambo oyo bango baza na yango posa bon papa tolingai totuna mutuna na biso ezali association oyo esengaka nini po mutu akota na kati na association oyo bandeko na biso Angleterre esika nyonso bozwami nzamba pambola bino yo mtozolanda nga na ndako na yo oyo na ute koloba ke tobengi yango la seconde famille de Dieu en Jésus-Christ donc porte eza kofungwana mpo na mutu nyonso ndeko siko zwami soki motema no etutami ndenge ovandi na Angleterre awa na bandeko na biso ya France ya Allemagne Belgique Angleterre partout bokoki koya eza na condition te ke po kota tozosenga mbongo te okoya oza vraiment les bienvenus okuta bandeko nao bakoyamba o kitoko bakoorienter yo na inga na préciser ezali famille ezali église te ezali famille ya bana na nzambe to bandaka na ba prière to pesani ba idée pour la deuxième fois to sukisaka na ba prière mais ezali la seconde famille de Dieu en Jésus-Christ to za na bomoko esika songi ezali te
esika kosoana ezali te esika masanga ezali te mais tozali toujours na bomoko soko olingo ya kosangana na biso benga mama vice-présidente na biso bokomona banimero tokotindela bino obengi mama na biso Vero obengi mama na biso Pasindola nde bokoya bokosangana na biso place eza mpo na mutu nyonso mais ezala na motema oyo ya bolingo mpe ya kosunga okokuta place na yo okozala desite boleya tokutanaka ezalaka nde raconte ya vraie famille et ntango yo okende Kinshasa okende mpe kokuta na famille eza na Kinshasa na Boma na France et puis prochainement ekozala na Angola nzamba pambola mabota nyonso topamboli nzambe mpo na journée na biso ya lelo nzambe apambola biso tozopesa mbote na bandeko na biso oyo bazosangana na mboka na biso a Paris tozopesa mbote na bamboka Kisasa bisika nyonso boza na ba Belgique partout o boza pe na bandeko na biso o za liboso ya internet kolanda biso soko za na posa ya komona misala oyo ezosala makati na famille oyo kota na site na biso ya Christ est roi Christ est vivant okomona misala minene oyo ezosalama kaka pona lokumu na nzambe ndeko o eza famille ya bana na nzambe boyoki visionnaire ya groupe o ndenge abeti sete koloba eza kaka famille ya bana na nzambe eza famille ya masanga te eza église te eza eloko moko pona mutu te mais eza bisika oyo bana na nzambe o ba comprendre que fu balona quelque part yango basangani pona kosunga mabota oyo eza partout na équipe pe place te soki pe mutu o moni aza na kamoko boye soki boko tindela biso message na internet toza wana toujours pona komema aide pa ya ndeko na biso wana topesi mbote na bandeko na biso nyonso napesi mbote pa pasteur nanga Emani bisike ezali yo nzambe apambola yo na bosani te kopesa mbote na bana une heure avec Jésus toza wana prière na biso pe ekosunga kati na groupe oyo ekosunga ba orphelin ekosunga basi ya ba veuve napesi mbote na pasteur Désiré esike ezali yo bambote belé papa yo oyebi bambote ba bisou napesi mbote na bandeko nanga nyonso oya ine avec Jésus bakambi ya ine avec Jésus bandeko na biso tosanganaka na ine avec Jésus bambote belé prière na bino esala peke ba orphelin na ba veuve bazala na kimia topesi mbote na maman Otansi bisike ezali yo mama Julie bambote belé ba mama nyonso oyo nayebi kombo te napesi bino mbote na bolingo na nzambe botikala malamu bye bye.